pire na musique actuellement azati. Moko azalaka wana alaka pena donc azalaka nga. Voilà. Azalaka pena nga. Mais na comprendre te lo mo boleka na mona bina ya on a été invité mon pire. Période mo be mère na nga pena obela. Azana nkoma. Obi na komi kobosa na kobenga na bandeko na nga. Mais na obenga pena mwana mai wana. Mère akati motema. Na bengi aza musika te mena kini. Mais na matanga na nga yati. Monde ya musique. Zala na ba pire musika. Mais beaucoup tanaka te. Nga musique ya Congo ya enseignant ngai. Yango ce que ba comprendre la façon na nga te na mi benga ka bosser elinika son genre. On dirait ba existence na biso. Et dérange bato ye pa ya boneni. Autant na batango bazana makambo bana mtu mais mon existence abaka bosser tango toyebo na makambo. On dirait ça dérange. 45 ans de carrière à Koffi Olomide. À qui fait tant mini na Côte d'Ivoire place le comme c'est roi. D'abord félicitations à grand mon pao Koffi Olomide azapena artiste oyo ngape na roloba expira ngape moi dimi. Et biso to yiba jeune to betana ba big star to ba jeune. Mais Koffi Olomide ayi nzambe na Côte d'Ivoire. Tokenda ba concert musuna ba Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire mo me chapeauté na Koffi Olomide. Ba ivoirien bango moko ba reconnaîtra pe ba reconnaîtra ka ba valeur ya Koffi Olomide. Ba mona que un Congolais Isaïrois mais à s'imposer na pays na bango. De la ki sa bolingo wana. Bolingo wana ngo pe bazongiseli Koffi Olomide. Libanda malili nakati pe malili tokokima wapi Zopita Consolata Dr Carlozana David Mangaya ya mama Fanny Chis Queen Soye bomaye mbitumba bolingo mbato bazobuna kasi moto pe azomoninga azomonana te. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basanté na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Eye nini lisusu e
Toronto City VIP de Maluku et Yeli Susue Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku et yewana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni talalo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ndoule na niveau ya 2 fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka, ceux qui aimaient la CDC, Malamoko Night Club, to boîte et fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez déjà ébélé une émission 100% Star, où toujours à représenter par Dieu merci Mbadinga. En tout cas, ça nous fait toujours du bien d'être là et pour nous transmettre toujours un message en temps réel. Nous avons des difficultés, nous avons des informations en temps réel. Équipe Mobimba 100% Star,
Et si je parle de ça, je vois notre réalisateur, lui c'est Gino Massampo. Merci à toi, merci à Merveille Mampouya. Et à notre sponsor officiel, lui c'est Fabrice Kitanvo Parking à Badjogo depuis Afrique du Sud. Nous parlons toujours de elle. Elle c'est Déborah Foura-Ladouce. Si nous parlons de Déborah Foura-Ladouce, nous remercions Hélène Munganga. Grâce à ces gens-là, vous voyez, Dieu merci Mbadinga, il est là pour transmettre de certaines informations. Et c'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec lui dans cette émission. Artiste, musicien, chanteur, on peut dire aussi parolier. Et lui, c'est Kabose Boulembi, comme on dit, appelé ça Mombonda. Tu là, appellera ça Bombonda ou Bombonda déjà Monana à continuer à appeler ça moto. Dans cette émission, il y a des questions d'actualité. Et nous parlons du groupe de Kabose Boulembi, je viens de le dire, il est là avec nous. Si nous avons le même langage avec notre réalisateur Gino Massampo, on voit déjà notre invité, je viens de le dire, et Kabose Boulembi Yakutumba, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, qui était au bâtiment, waouh! Kabose Boulembi, la 100% Star, c'est la toute première fois, ils sont dans la musique, impression. Vraiment, donc, je suis ravi, d'abord parce que Yosa Moutmojo ça la émission bien, et puis Namoni Mikolo au matin du matin. Donc voilà, en tout cas, Nabi Geza Kop Nayo, et qui est bien, et puis voilà. Je dirais au début, Kabose Boulembi, comme on dit, tout le monde connaissait, appellera ça Mombonda ou appellera ça Mombonda. Dis-nous un peu pourquoi au Mibenga appellera ça Mombonda. Pourquoi c'est la raison pourquoi ils ont la bongo? Non, ça Mombonda, ils ont un slogan. Et ça, slogan au début, tant que Bandi va faire à Makambo, il a décidé de travailler en solo. Et du coup, il arriva qu'à un certain moment, na bagité na osala nini, ça Mombonda, ils ont un slogan. Il y a un an PC Mbote, à Gazul Zulman. Moi, je suis Kopoyo et Mamandoule. Nous, le goût, mais il travailler en solo, il se lancer en solo. Voilà. Moi, je sous-estimé Zalaki, je ne crois pas. Quand on a bandi boulot, en 2007, on a bandi boulot dans le studio. Et du coup, bon, le gars a bandé, les chances et ça maté. Les temps où on a bandi, studio, du jour au jour, de par là, il y a un katabakte, il y a un tellement bateau, bazalra doute na yo faut ko immortaliser ce slogan Mombo ya sa Mombonda. Kota na studio la ta caste pela sa Mombonda yo moko. Le sa Mombonda za et loko yo moko o se décider toi-même. Voilà. Donc appui ou kozanga appui. On s'est décidé Yomoko. Voilà. Donc, Mbabola ou pas Mbabola. Sans Mombonda. Donaya Bongo. Là, vous avez compris, Kabose Boulembi, il vient d'expliquer pourquoi nous appelons Kabose Mbouakanda Samombonda. Pour biso comme ça, biso na vanda boito, dans ton on préparé mission na Dino Massampo, je disais, naebi que Kabose Boulembi a un parcours artistiquement avec na boké moi groupe 2 ou 3 oyebani, mais tant appelé ça biso que na pela Samombonda et troublanga moi place wana. Mais là nous avons compris pour kaka Kabose Boulembi en dehors le Samombonda, ami bengaka ou ami pesa naebi te yo mom to mi pesa, be ba fanatique ya bonne musique ba pesa yo papa RDC. RDC za ba fan. Ba fan. Kita ekolo ba fan ba bien ateye pena phase la pena Congo parce que Congo monde toza boy. Voilà. Et ton di héritage mboka msa ba héritage en kita ekolo. Mais ba bundisa rango trop. Siko ba biso ba kaboso yo to ba artiste mo tant toye to dérange. Voilà. On dirait existence. On dirait landa bien. On dirait ba existence na biso. Et dérange bateau ah yé pas ya bonne existence na biso on dirait dérange bateau mo boy. Voilà. Autant na batango bazana makambo bana mbuto mais mon existence abaka bosser tango toyebo na makambo on dirait ça dérange. Donc même manamboka mboka na biso dérangera trop Congo lelo sotali bien bon yoko toyo moko yebi. Voilà. Ba mamu ebeleza na ba pays d'Europe partout Congo peut ça courant voir même tina ba Afrique du Sud. Congo peut ça courant na Zambie, na Afrique partout. Do ba richesse mboka il y a Congo donc côté Moussous Batozo avec jouer nango
Donc c'est ça, donc il y a un cadre qui est non fan, babaga ateye pna oza Congo. Voilà. Nassima Obenga au Congo, le local vous Boulembi, si nous avons dit qu'on peut citer 3 ou 4 personnes qui sont congolais, oyo na habité le local comment ma génération Boulembi, ozana 4e génération de la musique congolaise. Nazar artiste musicien normal hein, ba génération ibeta musique ta. Olobi? Nazar musicien normal, nasala musala nga o ndenge nzamba prétanga donc nazar artiste. Et puis ma génération nga le belanga lo te pour génération ibeta musique ta. Pour biso to ebi bomela biso première génération des autres on a 4e mais oyo il y a des certains gens Sokotali génération. Au 5e génération, 4e génération, 3e ba œuvre na bango lelo. Voilà. Et ça la paix succès. Sokotali génération ya lelo. Hein? Sokotali génération ya lelo ba beta musique o ermso bazo expirer na génération passée. Voilà. Donc pour la génération exister. Même sans musique yango moko Sokotali yango sur le big 4e génération ou 3e ou 2e. La génération à l'élo, expiration na bango, ils ont la peine à la génération passée. Donc pour la génération le bararien, nazara artiste, au yo devoir nangana sepele sarara bato. Au devoir nangai bason nangai tapé. Au devoir nangana tombo la bendele. Yamboka nanga libanda mboka. Ndenge lelo to vanda binabo producteur a benya obeta Malawi. Ndeto ke na bajoin a to ke Malawi. Au sutuka bo Zambie bengi, au sutuka bo Brazza, Congo, pardon Angola, aux ompans. Donc c'est ça. Qu'on remplit le devoir. Parce que génération beta musique était. On appelle la génération Aguilelo, mais au patiné. Au patiné. Aux ompans. Voilà. Lelo rumba congolaise, ils ont reconnu na UNESCO, au Bison Stoyebi, Banana Grand Calais, Bataboulay, tous ces gens-là. Les locaux, vous savez, la musique congolaise, ils ont vendu dans Msalo, Sali, tu as plus de 20, on peut dire plus de 25 ans ou 20 ans au sein de la musique congolaise. Ils ont dans Msalo, au sein de la Congo. Au porté ni la musique congolaise? On a porté déjà, ceux qui ont porté Nini. Tantôt. Moi j'ai fait ça. Oyebi ke ngai na rolo bande nini yo moko ndozana lobaka po oza journaliste. Voilà. Mopanzi sango nga na reposer question te. On s'appelle analyse c'est quelque chose à dire. Voilà. Oyo yo moko yebi na yo. Emso ba question mosoko poser ngango pété. Mais na ndeka poto solo par rapport to loba. To ya na lelo na rolo baso na porta nini. Basona nga lelo eza édifiant quand même. Na saba nzembo oza ki ezolobela ba faits sociaux. Ça fait des sociétés des arabolingo. Ah oui. Non, na bolingo kutu pété. Nga na yemba pe na koyemba ba faits sociaux. Nzembo ka vatisa monteur. Ya nzembo les parents bala toté. Ya nzembo oyo interpella batu. Toté vatisa monteur. Nzembo na ti lelo ezalaga prévendre na autobeta. Na festival 100% rumba. Oui, ça la matongue. On a écrasé matongue. Merci Namboga Papa Wemba. Merci Nabana Litonge. Merci na Kisasa Mbande Boye. Belé place on a voulu que que non. Musique partie prise à la raté. Zalande na ba œuvre. Lelo Vatisa Monter et Nzemboyo même na matina ba podium. Eux aussi la raté. Voilà. Et répara mabala et kebisa pe bateau pour kota na libala, il faut réfléchir. Lelo mboga ozo tambolate et ya logo la mboga ozangi moteur. Il y a fait social, il y a fait sociaux. Vie lelo faut rebela temps. Vie lelo so rebeli tenté na lelo so rebeli tenté manœuvre. Bisope to interpeller bato. Ya logo la kale ala isoki nia waleli. Ba nini ndoki mais bato ba comprendre te kabose sa imbagiti. Ni on pas la bolingo. À cause appelle rendez-vous né. À cause appelle rendez-vous bolingo. Elle va to longole le mobo. Moni bloto nango. Ça c'est du kabose. Voilà. Muso legeta le kana ka wenze. Pour agi pressé. Vi malembe. Likolo ya mbango. Master zo nanga na minito kwa via ka note. Voilà. Yo nanani. Ça c'est ça. O teka mokili mobimba ka pona kolanda bilanda landa. Te malembe. Tana yo goya. Magetu ndenge koma lelo par rapport. D'autres on a ba implicite motiver ba jeune
naza parmi ba artistes OP ba jeune les artistes ou ba master ba collègue nanga ou ba to mosusu na motiva pe ba envia pe yo papa na artiste na yo papa nazo biso na motiva ba tebele ka bose kuta sala ka bose kuta lobaka pelene sa mombonda ba jeune ebele to yape mais to lobaka moi dimi ka bose pe référence na pe référence à artiste ebele nde nazao na kongwa akasiko on dit bangote non non c'est question posée ah ouais référence à ba jeune ebele. Merci à Jocelyne Diasivi, Nabi Kaotel depuis Congo Brazzaville, Déborah Ika Mosataï, et on a besoin lia, vraiment il y a Congolais, où il y a ming juste na Willery wana. On a rompu caravane solo qui est côté à 155 en face soit non mon Jocelyne Diasivi na Déborah Ika bazalarana pour nous lève le mot il y a bien les lots bulembi koyoko kolobabo les gens vont comprendre qui est Kabosé et vous êtes des éducateurs de masse comme on dit et tant on t'a la lelo musala yo zo sala na ba confrère na yo olo ba ke oza aimer na message oyo transmettre ba fanatique à bonne musique et ba collègue de pe ba se plana na oyo mona na musique congolaise ngana za aimer son aïe metende en tout cas quand on s'est décidé na travailler en solo na chemin nanga na kogisi bambolote voilà son aïe mette tenabi na ba collègue non ba musicien je sais pourquoi je l'ai dit ça ba collègue sa raison et loba le lo oyo to mona ba artiste belé il y a pas mal de gens au moins pendant featuring na konde konaye mais Kabosé banda carrière na ye si il traîne bonne mémoire Dino Massampu, il y a pas mal vraiment de featuring na ngamba Kabosé Zalara min Kabosé Yemoko Kabosé na ba poulet na ye c'est dire à quoi c'est pour cela que j'ai ah oui na comprendre question notée non featuring les échanges culturels voilà featuring oui Zara et pas Kabosé voilà les échanges culturels et puis air mosusu moment temps oya nango t'inquiète temps oya nango o air mosusu tantôt na koyemba na exemple héritier Watanabe voilà. Vous avez pour ça écoute déjà na boulara déjà koyemba na héritier parce que ana timbre moko ngai na prisara depuis tous ans na ba maison mère toyiko dévoiler ngote mais il y aura un jour un musu tantôt ba featuring ezanango featuring eza bon misusu to comment osala ba featuring ndena to ebisa yo pour échange qui très mais mususu ezalaka nini oza na envie osala featuring nango mais tu dois faire ça avec qui artiste nini osala ne featuring OK est-ce que osala partant ozomona il y a des artistes aussi o musu tantôt azana e choté alors nga na mutu moboye na yekola musique na yekola ba caractère na yekola na yebi ma musique, comment ça se passe, musique à Congo. Surtout nous les artistes congolais. Voilà. Nabi fonctionnement nabi soit toye banaka. Alors pour qu'un vers l'autre, il faut à la moment à quoi accepter ou pas. Mais le gars n'a pas bourré de talent. Pardon, n'a pas bourré de talent. Voilà. Na lingaka na présentera mingi batala nanga onga na yebi. Parce que il y a quelques moments passés, Batubala, Namituna Bango Bano, qu'on saisit nga bienté. Alors, tant que la première blâme, on va comprendre grandeur nangai. Nalingana ça la continuité que je peux le faire mieux. Je peux faire mieux moi-même. Sans les autres. Ouais. Mais moment est aux alanango, où est-ce que je tantôt un jour au monde n'a bon. La salle est un grand prêtre de Saragon. Pas artiste à la artiste. No bangote azalaka artiste azalaka mais MC tantôt théâtre pas ça la bon sunga bino c'est un problème il est là derrière vous voilà pour transmettre un message donc featuring côté wana moment ezali et puis ba dévoiler ngo pété et chokara pe kozanga na temps oyo baninga ba keli boso na ba fiti yo zongi ni na ngo eshogenga wana eza bambiso na non eza bambiso na bango bambiso na bango et ba vision na bango pour na bango que non pour appeler pour un succès faux échange on est ça la bien et ça la rappelle bien et logo au public pèse l'Arabie so pe ngwana tant qu'il est vivant OK ba projet on est allé lelo oyo une petite question qu'on peut
niveau to yeba lelo ka bo se boule metant ota la carrière artistique na question mon ko poussa ngona moi mki na suka mena mais ko zo point de vue na osiko na carrière artistique na tant ota la bona ba présent nyonso l'équipe mbe na bango so ba bi ka bo se dédier carrière artistique ne pas mutu moko dédier na présent ni mais sur l'équipe voilà ta grand prêtre Nzamba au sepelaté na sali parcours na 3 artistes oui 3 grands artistes ya mboka je n'ai des fois bozi na Werason na fruit na bango ope na fruit na bango voilà carrière na ngai na dedo on peut pas na bango mais tout temps na kata salle na kata auditoire tous a rébellé mais tu as na première ou première ba musuba au sepelaté aba konyonga ya muta mabe na sala na parcours na anti-choc sikono ba genona dédié carrière na nga exemple na Werason exemple do proposer exemple voilà pour baza 3 voilà na baza 3 na proposer pas na e mais ce que ba fan o ba soutenir ngai na Big Star na anti-choc et les ebango mona ki ezan gratitude donc bref na 3 artistes on lelo oyo musique a passé là tu connaissais très bien mais nous avons on peut dire aujourd'hui légende de la musique congolaise son excellence Koffi Olomide ou lelo a tout fêté 45 ans de carrière na Côte d'Ivoire. Tant que tali na mondo ya passé nde ba benga rabino ba mise baza bengra excusez-nous c'est juste un terme que les gens disent et ba mise ba benga mais kota la artiste moi ko 45 ans de carrière et plus de 100 chansons yo moton o vandi botali musala Koffi Olomide qu'est-ce que tu peux dire na ba fanatique ba otala et Koffi Olomide otala tes questions là na saisir en bien temps je dis ceci musique ça passe ya passe dande kabino mo boloba musique eleki bilangati c'est ça je dis et ça passe terre musique ya passe ta selo andenge tu vois ça pour musique ya passe te dande yo moto yebi eloko na yo nos journalistes boyeske passe le baga mso tanto binga ikabose moi trop zuyete ego stressé au moké fallait tout ça la totalité musala oyo moko yebi ezala passe comment obito zuye musique ya passe te voilà musique ya passe musique ya passe bolbo sana c'est que musique ya passe te musique ya passe te soko yebi musique yango okopesaka ozanango et pas bato voilà passe net na ndenge nini soki ndeza don na yo te voilà ndeko mona eza passe parce que il y a des artistes ope ba forsaka ongana obenga mikolo pa na ngai insistance opesi bon déjà non il y a des artistes oui on a bien il y a des ezana ba musiciens oyo obna so talibna obna zo insister voilà artiste bongo pe baza insistance mikolo na benga ngopa na ngabongo et les artistes aussi oyo ba insister ka ba carrière na bango mais so tale boye pena de nature az artiste était voilà ils ont baptiste musu pe baza ba chance rara chance na et sourire na moment mo be renier na patinage baza pe il y a des artistes aussi baza qui noté aux artistes awasala musane na moment na voilà a forcé te moto pe mna ki ta ebele mona bru Afrique bengi moneti boto to appela ça mon monde ça mon monde mais te la saison ya au fond na bobu société mon babrasicole ba téléphoner voilà caché combien autant il y a obeta hôtel ba tie pe bariba voilà ba reconnaître ça prouve aussi Kabose Bulembi hasard ben oui mais il y a des artistes aussi insistance bazo insister aux hommes na ke oyo forcé et a donné été il y a des donc ba musicien bongo baza mais au total ara na misto rolo barien pour voilà Bulembi na baki lelo 45 ans de carrière à Koffi Olomide et na kene moi moulayi aux attendre à répondre à que fait tant mingi na Côte d'Ivoire place lelo ba comme c'est roi les artistes musiciens mutaki olata on peut dire sultan libanda ya mboka na pays mususu ba reconnaître musalo ya ye yo artiste au bundela pe mboka drapeau mboka mataka ne na to loba wana 45 ans de carrière Koffi Olomide donc Koffi Olomide otala yo otala collègue na ye et artiste congolais lokola ye qu'est-ce que tu peux dire na Koffi Olomide et na ba fanatique ba ya Chacho et ba otala d'abord félicitations à grand mopao Koffi Olomide azapena artiste oyo oyo ngape na roloba expiranga pe moi dimi Koffi Olomide bravo l'artiste na repselo moko Côte d'Ivoire eza plaque tournante il y a musique il y a Afrique australe non voilà. Afrique centrale Côte d'Ivoire voilà et biso to yiba jeune
tobetana ba big star to ba jeune mais Koffi Olomide ayi nzambe na Côte d'Ivoire azalaka nzambe eloko nga na yebi on a retena tokenda ba concert musuna ba Côte d'Ivoire mobima chapeauté na Koffi Olomide et puis Koffi Olomide aza chouchou ya ba ivoirien bato ba bango te voilà aza chouchou ya ba ivoirien donc ba ivoirien bango moko ba reconnaîtra ka ba valeur ya Koffi Olomide ba mona que un congolais Isaïrois mais à s'imposer na pays na bango de la qui sa bolingo wana ngo pe bazongiseli Koffi Olomide. Merci aussi aux Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens, merci parce que Koffi Olomide za moko oya biso. Mais oyo a passé musique naie s'est déroulé trop na Côte d'Ivoire. Et le quoi est normal. Il mérite aussi. Bah, méritant, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Merci à Clarisse Matombesa Mokondi depuis les États-Unis d'Amérique. Na mobile, na maître avocat Yannick Kiwidzi. Pourquoi pas ingénieur Emile Louviki. Na moi Sneglo ya Muniampala na kata Washington wana les États-Unis. Ingénieur Alain Saint-Tima. Lelo ba te belé to ba bien ambadinga to lingaka bose bulembi la voix. Mbadingo lobi c'est moi mingi. En tout cas, l'autorisation na bino na yebi keta bo fandi wana belé te vraiment ba te belé et bota la bulunga ka bo sa pesa biso nanu. Na yebi keta oponate oza ba œuvre belé. Bah œuvre ça est belé mais oyo ko ponaka kana. Mais mbandinga na lobi hein. Obi que il nge sala bien. Moi guitariste Saza banini ngala bika le to sala interview. Voilà. Interview vraiment tout cas na s'excuser de devant ba téléspectateurs ba internautes. Wana senga bina lindanda ezobeta to yembi mais na bika bakota suka avant to banare parce que yo mesana ozwanga mingi ba pied levé ga obimi. Donc toi na repa wa ermogo. Ouais, to sala ngo comme la route. Nous allons faire ça. Merci à vous et lelo otomeka continue to ba to zwa kaka mingi maluba na bika na kati émission lelo bozwa pe comment groupe ya Kabose Bulembi o lelo comment longo za susu KBS musique. KBS. Mais c'est différent. KBS musique. Groupe ba kombo la bino yo pourquoi ngaka na label hein. Oh, na label. Obimisa pe la label. Naza jana ba petit monoko ba héros petit na biso héros binto voilà petit na biso zo mikolo yo na petit na nga Jani wana za ressortissa mboka na nga Kisantu voilà baza ba rappeur ba jeune rappeur mikolo yo bazoya ozolingo nazo propulser na maison na label na biso KBS et puis moni baso na nga na bimisa ngo pe mso tantôt en collaboration na ba bienvenue makanga la paix on a passé mbote en pauvre musique na gina producteur na nga à l'époque pauvre musique et puis c'est ba salutation Mano Lovaka et les lots tokoma na kwa na biso tokoma ko émerger. Voilà. Tout na question moko bino moko na monora bino ba artiste pour doyambi ba te belé na 100% star ba producteur bazara susté c'est l'interprétation na bino et les lots tant la musique bo beta ba producteur mingi bo respecter ba contrat na bango te bango pe ba respecter ba contrat na bino te tant on fanda bo ces gens ils pouvaient avoir raison de le dire il y a pas de producteur ici chez nous ou bien ba lobaka ke pour respecter na ba contrat te ba producteur ba na bango et selon les solo de bo sololi na artiste voilà. Il y a Baptiste Moussou pe ba bizarre na bango mais ça pe na ba producteur Moussou pe ba bizarre un soir moni wana esala ke les deux ans qui sabiso makambo wana mais le fonctionnement est comme mingi pe artiste yo moko parce que pour l'ingité carrière na yo zinda pour lingo za na visibilité makamno kende bien bo ogo sala boulot no yo moko ogo miser sur musala na yo moko donc parce que il y a ba grand artiste mboga na biso ope bano sala ngope na ba propre fort na bango et ba producteur bazoya ba producteur bazali ba producteur en tout cas bazana bango ba surtout tali docteur Matubakana azana Luanda c'est un grand producteur a produit rapé na scénique en congolais Matubakana je pense na évité docteur Matubakana ya na Luanda on dirait angolais na pese bambote belé sénateur Paul Tudi la producteur a produit rapé ba congolais ils ont pensé j'étais attaqué Bokolo et puis bon Badekos Mokoko c'est un producteur aussi hein va bienvenue makanga la paix baza ba producteur ba produiseur na bango donc voilà et voilà Bulembi
to mais un peu o éclaircir biso lelo to du chance aux anayo en tout cas émission lelo bon ça na biso to sur la mingo itali musique congolaise tant o beta o sala musalo lelo ba jeune talent o ba ya na stimano ba otala yo na carrière yo sala la musique congolaise. Qu'est-ce que tu peux proposer à ces gens-là au lelo au monde a na groupe azana 5 jours à Longwe à qui na groupe sali 3 jours souci na ezaka baibeka kaleka qui est pas présent wana mais a mita la carrière na vraiment té atta que yo leki car na 3 présidents mais ba œuvre c'est que nous pouvons dire et bana kabosa leka kiawa kabosa leka kiawa mais lelo mona pena ki aika pemi na kabosa Longwe aka sali makamu susu a ozwa vraiment o ebosengela zoate yo na carrière mula musique comme na pe boye aspect belé poudre na belé à la taranaye le lobilambe zalango mais musala pe nous solo ba wezate. Qu'est-ce que tu peux pour ça ces gens-là ba rolanda nini ya malam na moraka bose polobe sunga bango en tant qu'éducateur kasiba lo ba yango wanati bango bazana gilelo na bango il faut te respecter que lelo na bango ya kozanga patience ya kokende awa to respecter bango kaka biso tozwa gitana biso voilà biso tango ba les rois de la forêt ba général de fao ba grand-père bazolo bana biso et bando kota azo bimate bando kota evanda ya ozo mona maintenance voilà lelo bon ba yebi biloko balukaka ba yebi obalukaka au conseil ezate ngana olobare na opesa conseil te en tant qu'éducateur ezate po ba yebi obalukaka parce que ozoka trop et pas ba collègue no ba miso ba ya na groupe na yo et fingi yo ozanga maluba oyebisa bango bi otalira que non un bon parent je ne peux pas dire ça à la télé nga penezate conseil go pesa ba jeune lelo o ba nga penezate ba mi débrouiller pena po ba passe musala musique parce que biso l'époque na biso ko sekate l'époque na biso en tout cas moi l'époque na biso l'époque na biso na banzi ba master mosusu ya génération na nga ba ebi Tomi pesaka corps et âme na énergie na ba groupe wana otanga ba Congo voilà na ba big star Olia te elambe lambate emso lamba pe ya kodefa ba eko lando pe ningo zo répéter ningo zo betandure mukono ngo zo libanda mais yela bisoti OK mais ba biso tozo kutu bilamba ya bato zipe bru outi bondule pa ba botolo pa ba longoli sapata bato ki yo ba kona ba bimate po to ebebele ba kona ba bima yo ba ozo comprendre on va respecter ba kona nango na pesi bango mbote bazali voilà omoni ba mutokuta nango mais emso ko kende potali kaka ba botelinga ba plan bato OK pe libela OK non que sango bosani voilà parce que ozo zo pe rien à l'époque otambola makolo emso ba mombi ba olingote bilambe zate c'était potopérien mozo vendre siga mo emso tantôt 10 ans autant une dizaine d'années emso voyage pesate mais patience c'est futaga parce que ba énergie to bimisa na ba patience na ba détermination to za nango to laki sala ba patron so ke ba pe donc au moins ba c'est patron so na voilà to rozo o na ba yaya na biso yaya pour ceux qui problème au mona kutu o ebisa ngo ba ndeko te mozo ebisa patron na yo voilà ya zolanda yo patron biso no mona wana ba supporta biso ba supporta ba buzo bana biso biso to linga ba comme ba père comme ba grand frère bino te bino le boko mona ezala ba mission te wana ezala kuta danger ba so finga bino pe mais le bien na habité au moins que we ba ndula ki ya kinité biso ya ki que non like Mbappé que na ba biso ba mbata mais lelo musicien oza qui a porté coûte azo porté coûte ba yebi coûte pété oyo ke ça nzembo ba yebi pété leader donc nana kombelité aende pembe na yo po o compare zo cour ou mais la moi trop ce que kokia kei ya lelo tanga zo mona ga l'autre là kuna zo pela nga ana keka moi 2 ans 3 ans 5 ans fona longwa a boulé que non vie à mutwana oya salaka habité ni na salaka donc na conseil zate bamilukela je salue la présence de président on dit que la ila tara muto wa o sexika bi bamilukela conseil zate en tout cas conseil zate ngamo nde naza awa naza na bango ebelawa o er musuna ko canaliser bango te o appela moi na pe mtu passe te bazalako omoni nga équipe na nga soko tali même ba début to bandaga voilà au sentir bina que no kabose à lire
Hein? Voilà. Yo yebi. Naebi. Non, le batroté. J'ai salué mon vieux Freddy Akimbe. Ba déstabilisation mosusu à biso. Voilà. Ba leader. Et où t'as ba mission na biso. Ça c'est vrai. Trahison. Côté kaba plan. Côté kaba G. Ba infiltration. Et y'a na ba musicien na biso ka mona. Yoza na bolingo na bango. Musu au mona ketch moboye olingi ketchoro sepe na ketchone na valeur musu tanto ya ba 1000 balles. Faut na na ketchone motala te na groupe. Faut na économiser. Voilà. On reprend économiser. Mususu ba studio senga boye ba pib senga ba promotion pour na groupe. Tant yoza na groupe au bénéfice petit. Mais bango en retour ba ba makamwana ti. Voilà. En retour, rep vidéo kuta ketonga. Akete caché. Amo boyaneyo. Open. Président, puisque elle est sexy. Patience c'est até. Patience c'est até. Elle est sexy nga et ça linga pe bien lelo. Convie à rapper. Comme ça boulembi, même si ba nebelé ou même si même côté ba chanteur, ba animateur, ba danseuse ou lelo ba zapé na ba groupe mususu, ba ça la non seulement fierté musique congolaise, mais soit total les ressources na ba muké ka bo se boulembi comme etangama. Lelo en tout cas excusez surtout le bango. Quand vous savez comment comment que so quand vous savez bête avant yo na podium, tant ga ya o kitambule bête. Bat ba ka bo se muta que c'est surtout so ka ko ya liba be la Congo central. Ba bête na ye na Congo central ba yebi. Kabo somla kana simana ebo mbula bato bazaza na résolve kabo se nganga kabo salinga kisi po otolo belo mo aba msu batinda bango yo moso na kindoki no bazatwa loba wana ozo batere o batindie o basebe ozuye po chena groupe ozo mona wote non wana eza makamususu makamni makambo lobi wana ote ngaso na beti na simana nga frano kisambula makamususu eza ya kutobe ya tona ba meteo musu mutanga beta simana nga tala yi meteo bien te meteo la jour la air la air na ngako o ba meteo bongo zala oh ta visiki elle la visiki ya wo météo musu météo tala yango bien te que non voilà kabo so kita na podium musu tanto na 21h27 na 29 météo likolo fe fo mambula fe beta oui ça là c'est ça didi ça va ce qu'on joue là so ouais bah météo suka o ba itela mbula président na te mamona ngote to solo là président tu sais et ça bien les lots na musique bino ba président boza pe ba victime trop nde toto lobawa en tout cas oto beta na matonge caché pe oza le bima ke ko biba te po eza moi oyo biso to raisonner papa wemba onde to lobaka artiste ne meurt jamais ba œuvre ya tikela biso et ba collègue ne ba ke ba interpréter rango mais mona pe bozu pe mbongo te mais mi sema ke na pembe to beti na président zumbongo aibi pe ndenge yo sortir peut-être pour la visibilité na ye et arrive là bino pe que non beti pe na boyo mo pe na concert zumbongo te mais ba mse bozumbongo et so bino pe non mais nazo biso makamwana nazo biso yo ba musicien biso ba musicien to la rabatute au mona bina mutu pena ka orchestre mona bina oyo akoloba te to ko trahir te moko suto kana ba dernière minute souffre to yekutu azoloba mende nini mbongo tisiko na 18 ezala nango en plus nga bien na nganza ba pesa nga motema wana ninga ko lia motoki ya batute suyer a moto na lia kati donc moni netika bandula wana ti babara Congo jamais ba robetsa moto gratos non heureusement va cacher zalaka parce que ça même ba société ya ba brasikola minene ba robetso felega te en tout cas va cacher bimaka moto na moto azora mo eloko na ye selon nga travail. Merci télévision d'Arangonga, en tout cas, Nengi réalisateur au Salon Studio Massam plutôt qui est chité. Je salue la présence de Jocelyne Toumba au Lelo Ayoana, en tout cas, je te salue. Merci d'être avec nous. Et Lelo Oyo, président, tu me un peu au côté de Makambo. Le groupe est seul combien de temps? Biso, tu as une dizaine d'années. Ngai na Pelissa Mombonda en 2008. 2008. On a Pelissa Mombonda. Carrière solo. Donc en 2010, on a salé structure groupe. Voilà. Et puis na Lelo. Donc 13 ans. Voilà. Donc il y a 13 ans. Lelo, l'introduction est là dans ce pays, autant que les bisous mingi, car va pays Afrique. La pays Afrique, au monde a beaucoup de choses, on a payé 2 fois, on a payé 3 fois. Mais toi, à l'époque, Lelo, Europe, Amérique, Asie, en tout cas, la musique, on a la France, en tout cas, combattre merci Nabino. Tout le monde qui est congolais, a commis petit à petit, bah conseil mais quand vous savez, on dirait
même dans ma page na ba Facebook on voit pas que Kabose peut a boulé peut-être appeler sur conseil moi libanda na 13 ans ya sali pour ba jeune talent ba bien appeler na simano que c'est vraiment moulai to mo peut ba même ba nissé hein boulé. Ah oui, contrat on été. Non, au moni makambo yango tozolobela to vivara te pona bato. Mais bon ça comme ça la mona batwana. Ah mais ce que peut se meli muninga mususu ngonga na eti ngana ebi na ngate nini ba osala. Ndeko nanga musicien ngana oyeba soki nini ya sala ka pozo ka ba contrat miki. Mais musique est le mususu. Musique est domaine. Wana eza lokola programme et en plus sollicitation. OK. Un mususu ba solliciter plus que Kabosa solliciter te. Le gamto ngana ko suivre te. Voilà. Na ko landa te. Donc ngai na ebika geno te moment na ngai zali et puis na ko sala te muninga po bon na ko kende te el mususu tantona sala kamo boy ka po. Moi le ma bako comme moi tourna ba carrière musicien belé po. OK. Qui suiviste les trop. Vous comprenez? Mais nga na na moment na ngai na nonsa ki ngo déjà et pas ba collègue nao. Voilà. Que ne naza boye na kozala na tournée il y a France. Nous avons tourné à France. Voilà neni. Ba pays mususu te. Na ne oka tozali. Na province ka ya France. Donc nous avons tourné à France. Dans la 2023. 2023 oyo Inch'Allah et aussi la té Kabose à se produire pe à se produire. Ouais. Na pesa gango déjà le baki wala qui dit botala ki olanda ki te mais na le bela ngo déjà trop na ba. Na ba réseaux sociaux. Ouais donc Inch'Allah avant année ici là donc ngana groupe nanga tous en Europe. Yango na c'est clair. Moi so to mona ba master na biso. Ni tambour ni trompette. To le bela ngo te. Mais moment soki koki soki moment ekoki yo moment na réseaux sociaux. Voilà ekoningana. Ekoningana te mais to pesa message. Et comme ça ba tout aux amba. Non, obi neza bo to ko beta raté makambo susu to trouva normal. Ndeti ya yo to trouva normal. Photo te ozanga soutien ndongo lo na musique congolaise. Ah mais là un peu soutien te na la musique congolaise. Te ngaza mo mbana ta soutien te. Comment on va mingi la musique? Ah pour bien nazanga soutien na kanti soutien. Yo yebisa biso pela sa mombonda de soutien mais et lorsque quand ça mombonda c'est slogan. C'est ça je l'ai dit. Et les kanango. Mais lelo yo il y a des gens ba ya pesa. Lelo Kabose il est parmi les meilleurs. OK. Là tu confirmes. Je suis parmi les meilleurs. Qu'est-ce qu'il prouve? Ah papa. Naza parmi l'orchestre oyo bimana ba pays d'Afrique 1. Naza parmi on a bimsa batib et kanga oui ou non. Nde naza boy nana batib en succès oui ou non. Barça succès na eza. Ancienneté. Comme c'est le penanda mais quand tout mais on sort là. Musique c'est là, musique c'est là. Mais c'est ça que je voulais dire. Na ebiso na zongi soga mo. C'est là. Na pesi onano. Do de beta, surtout na pays d'Afrique. C'est là. Ah wa yoki na pays d'Afrique. Ah wa peso beta. Quand de beaucoup marabata ba parti prière mususu bozara bongote mais quand n'est bon excusez-moi excusez-moi là tu en général en tout cas excusez-moi ko tambola na ba koteri na koboya boya. Comment tu peux dire ça? Maintenant le bati poser le mot boye déjà yebani na batu voilà yebani na batu lelo ata osali mieux bato boya voilà lelo ata osali et ça la bâtie monsieur Betanaki n'a pas succès mais les autres babo yango oui ou non pour et comment un système moko boya ko boycotera misala bato ata bozo ko boycotter biso baka bosse on est là toza wana na sala ka ba son oyo yoganaka ato poser question question ya moi genre mais nazo episo que non na beta ka ba son OP bato ba sepela na OP na babar pour qu'ils obeta. Non, là tu as totalement raison. Je suis parmi le maire de ce pays. Ouais. Et de l'Afrique. Kabose. Comme on l'a en Afrique, étant à Marapé, Ezali. Donc, nous avons la thé, qui nous a la moninga sala te ngapena na vanda pena bo munga na ngapena doucement malembe donc ba reconnaître ba valeur na ngai et puis na mi yebe nganaza. Et puis na beta musique pour na batute. Merci. Voilà. Lelo o Kabose Boulembi internet, c'est ce que nous appelons aujourd'hui YouTube. Oui. Ndenge comment ce artiste Abimsi Nzembo, on voit ça sur YouTube. Lelo YouTube est porté Kabose sur un point de vue naïe. Ils ont la quantité position de la musique congolaise et porté nini. YouTube est un loco moko o ezali quand même propulsé par artiste pe belé. Voilà. Et au go ça la son tient à YouTube o ezaki non
eza plateforme moko oyo artiste pose à la suivi bato mosusu bazalaka na batante pena mais à travers YouTube et propulsé par artiste ebele voilà yo mo pe obi ke eza na place na carrière na yo eza na place lelo pe na eza lo mwa bio soulever na rotinda pe ba abonné ba internaute ba s'abonner pe na chaîne Kabose Boulembe officiel Kabose Boulembe officiel bo s'abonner kuna et eza moko ya ba contribution na bino pona boko sala pona artiste na bino voilà. En tout cas, Dino Massampo, merci. Tu as quelques minutes poussière. En tout cas, il y a des gens aussi, il faut pas ça là, je sais Tumba, j'étais Saline, et puis il merci pour te. Et le lot, vous avez comme une souka émission, et puis que tu as la place à répéter. Dino Massampo permettre au moment comment me répéter sa coulisses. Mais na respace à la presse à permettre à biso tout ça en interview. Vous avez musique qui se totie le lot pire yo na musique ezana. Na ba collègues no ba musicien même côté ba yaya même côté ba jeune comme côté ba camarade na yo pire yo pena so fan bo la musique c'est un problème boulem bazui téléphone a bengié collègue na nga boye j'ai beau pour toi ba tu dois faire mokil to za rabiso monter pire yo na musique congolaise za ndeti na heureusement ya kotombola téléphone ke nga boye heureusement kuna pété mais pire na musique actuellement azati nazande naba nazande na ba nakubendeni nazana ba parce que mon pire wana ilo mbebele mon pire là présent il est sage hein mon pire voilà mon pire ça dit izolo mbebele nga nde nazaboye nazande na bami nazana bami on a collaboré tozana ba collaboration est bien tozana ba bonne amitié Wanande en tout cas na musique bazali moko azali nani moko aza o ezaki non c'est un problème donc problème ezate mais te o ezaka que non tantôt ko tuna na ba santé ko pesa na ba conseil moko azali nani moko pena azali moko azalaka wana alaka pena donc azalaka nga voilà azalaka pena nga mais na comprendre te longo boleka na mona bina ya on a été invité mon pire voilà moko penazala oui qui na oza na problème po nga na kufela ba parents voilà na kufela ba parents période mo be mère na nga pena obela azana nkoma obi na komi kobosa na kobenga na bandeko na nga mais na obenga pena mona mai wana ya yanga boye boye mera kati motema na bengi aza musika te mena kin mena matanga na ngai yati aza musicien yoka na matanga na ngai yati to tsape ba pona makambo mususu peke no te echeke kozala te ozompan mais au mona bina ke mo pire wana pena eza pirier à décevoir on a vanda siko na otalanga bia te monde ya musique zala na ba pire musika mais beaucoup tanaka te monde ya musique ya lelo zala na ba pire si faut aider na musika mais kokutana na yeboyeti zala na kwena voilà zala na musique ya Congo nga oui nga musique ya Congo ya enseignant ngai yango ce que tu vas comprendre la façon na ngate na mibenga Kabose elinika son genre pour na comprendre monde de musique voilà pour na zala bien na bato il faut na zala monde à part de bienvenue makanga lobaka faut na zala monde à part voilà champion Churambo malembatable salutation na ngwana na pesi Mamindombe na Paris Bambo Tebele Carmen Dinganga maman exaucé na Belgique ba salutation belé mon ami personnel Igla Kofi Kote. Donc voilà, et l'on a roloba pire na musala même yo conseil en pesa yo ko permettre ngote pire nzambe merci président pire nzambe et puis na musala na pire azala boulot na yo conseil na repesa nazala bondege nazala ka bona bundaka sel mais na s'envoler boy mois de juin toi na Malawi tout à Zambie na ultimo ba showcase na Francfort na profiter au pesa David Ndongala papa na Brinela ba salutation belé David Ndongala na pesi bambote belé
donc il y a produit à niveau Francfort et puis nazongi ah pour nasilisa basson nasilisa nzembo ya lycée ke Guatamaja Cécile déjà na ya Fidèle André Mouya ya Cécile déjà et tsikaliga nzembo ya chef d'orchestre Askembas TG Sali ouais tosilisa yango Merlin WhatsApp voilà de tosilisa yango et puis tobeta ya Marie 45 ans d'âge o ezobi makala mingi te awa ya Marie 45 ans d'âge et l'ongezo nous na même face mais na maison nous na te tu parles à qui na motute ezaka ba cri et puis ba danse après ozu komba mwana mwa sorti na kati 2023 vraiment ba dorobina ba maman basala oni kabusebele ba maman basala oni ba na place ba maman baza na place ya motu ya pona vie na ngai naza boye po mama naza boye po ba mama mami ndombe na pesa ba mbote belé pour obi que même ba général kabusebele biso olani même ba cri olani même ba danse ezalaka ba mama moete ba mama mingi ça bango moete vraiment tout quand on s'appelle l'émission mission kitoko yo pe ultimate go momata merci président na otala na moni c'est bon. Merci président. Voilà. Malheureusement, merci à Odile Manzaka, moi Sinzambe, comme on dit CPI, pourquoi pas Élisée Bokota, Bokotaster. Je salue Judith Bayimbi, je te salue. Et merci d'être avec nous. Comme Dino Massampo nous a permis aussi que Toko Manasuka, le lot au président, Toko Manasuka, il y a des gens qui me suivent. Sur le lot, on a besoin de cabosser, place à répétition, babet, ça cabosser parce que après répertoire, les gens, en tout cas, je vous dis, artiste et baza, je salue là, je dis toujours merci à mon ami Merlin WhatsApp. Je te salue là où tu es. Président, il y a aussi des jeunes talents. Non, nous avons des artistes, nous avons des bons artistes dans le mouvement, comme Merlin aux autres. Merlin WhatsApp. Ouais, donc je suis bien allé à TFT. Merlin, il faut comment on les connaît. Bali comme ça la tête. Bali comme ça la tête. Le bleu qu'on a mon abou à Seliki. Oh kaboso na kutu boy baya gaboy. Mais conseil ça que bali gara TV trop bamisala. Donc voilà donc ngai tant que artiste na aussi ngaka na ba fan nyo surtout. Na famille nyo surtout na ba internautes. Bo s'abonner mingi. Na kaboso officiel. Moutono soit a besoin de soutien, on a besoin de conseils, on a besoin de Golobaï Loko. Il y a même na page officielle, il y a Facebook, Kabose Boulembi. Donc, directeur, la moitié à la maman boulot. Directeur Azali. Parce que place à l'école, compliqué. Na m'équipe qu'on lance appel na émission na Moutono soit à travailler na bureau, à contacter numéro na biso aux annoncés. Donc bureau est ouvert. Ouais, tu répéteras chaque mardi awa na restaurant Amani, ils ont juste un coin ya Gambela. Na presque Savubu mardi et jeudi. Donc le leto bandara de 8h à 20h. Jeudi to salara de 15h à 22h. Donc toza awa nazo sala pe ba recrutement. Voilà, il y a ba jeune talent wa lingi ko émerger na groupe, alinga kota na groupe. Portes ouvertes et puis na pesi ba programme na banzi. Voilà. Après avoir kobeta na matonge sikonde na bandisco tournée intercommunale. Oh. Na bandisco tournée intercommunale. Et Kinshasa Mobimba to bandaki na matonge et le 13 tozabongo na couloir na Sayo Basende. Voilà. Toujours sponsor parce que Mikolo toza na sponsor mo boye tozui déjà. Voilà. Molingo lo baté po ba oboma. Nous avons bien un sponsor qui travaille voilà. Et proposer qui peut moi bandou le moro boy de la raba stade na bakin a proposer qui mais toujours revoir nan mais to bandi intercommunal yakin ko to betaki matonge to rozala le 13 bongo tozana Sayo Basende et puis le 27 toza bongo na esplanade ya limité 7e riz, les bandana torobeta wana et puis torokota Massina Petro Congo. Tant torobima toke na terrain il y a Saint-Étienne. Sainte-Thérèse na Bosani Bananjili tous ces boys na peso mbote belé. Donc il y a Sainte-Thérèse le 27 et puis na bandi le 2 torozala na terrain Bekatef. Donc déjà sponsor on a déjà Paris na monde déjà mis en place hein.
Tu déjà, il faut que ça déjà, mais qu'il est lengi. Voilà. Moni, pour te faut pas sentir déjà que noté, ma collègue Nanzela, moi gobeta moi libanda nengezala kaka. Mkolo tonga abotoli tonga naye. En tout cas, je vous dis, j'ai vu comment Kabose Boulembi a s'organisé 2023 avant bomo na Europe s'abonner na Kabose officiel. En tout cas, pour l'année où on a bilili nyonso mo ba place nyonso ba beta concert. Dieu merci Bandinga vous na programme mususu mais sur s'abonner kuna Bandinga. Dieu merci. Merci président. Tu n'as sentir. Donc on est là. Bien. Merci président. Voilà. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés précisément à la fin. J'espère que vous avez aimé. Vous continuez à vous abonner, vous partager, vous commenter. C'est ça que nous avons besoin. Merci à vous. Merci Arlette Magema, espoir de la jeunesse depuis Paris. À Dinamour Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon depuis François qui nous suit. Et pourquoi pas, na Patricia Louvi qui n'a qu'à Lyon à Paris. Et Abadega Schengen 5 étoiles, sponsor officiel elle aussi. Il resterait toujours avec Dieu. Merci Mbadinga. Merci à Dino Massam pour si vous avez aimé. À merveillement pour le régie final. On se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire together. Libanda malili nakati pe malili tokokima wapi Zopita Consolata Dr Carlozan David Mangaya ya mama Fanny Chis Queen Soye bomaye mbitumba bolingo bato bazobuna kasi moto pe azoba moninga azomonana te. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba bazali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana mpe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basante na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Eye nini lisusu e Toronto City VIP de Maluku eye lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino e ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20
na telo moke ya pamba e. Wana poto, ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Atuni. Yala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Yala ngai. Muninga. Mbongo mukie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Waouh. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.